C'est fort déplorable de voir que des agents qualifiés, des agents de l'ordre, agissent comme des koulouna. Parce que normalement, dans un état de droit, tout doit être ordonné. On ne peut pas commencer à tracasser les gens comme ça. Donc ça la makamo que ça la raté oh va ba mi konsambo ka bazo pekisa ma population bambi biso ngona soki yango omo ba beti mabanga ko le kana ba kuluna beti mabanga ko le kana ba kuluna. Topesi bino mbote bandeko balandi ya Congo Impact News à travers le monde. Bayimboka a tozali na centre ville bokomona penza tozali na rond-point Forestcom. Et le komoko siliko salama awa la même Afrique to bakato likambo ya mabe to loba toujours bosolo po tracasserie eleki na mboka na biso bayimboka bokomona na entouré na population événement moko monene suko leka awa baroulage ya PCR pe lisusu na population bako bamba mabanga likamwa ko kamwa PCR etambolaka na mabanga na kati babambi penza population ngana ko loba mingi te metoko tika population penza a réagir. Bon kombo na ngambelo kiste WhatsApp ndeko mbelo onikolo banini yo zala kipe moko ba o za penza vendeur ambulant omoni penza événement na miso. C'est ça ngamoko na ma marché ambulant na teka ana banki na moni vraiment événement ndenge bango etiakaseri bazo sala etiakaseri na bango leki makasi donc etiakaseri na bango kokanga bakar donc kosala makamo ko ezala raté oyo va ba mikonsambo ka bazo pekisa donc bango bakomota moya ba mabanga tina bakati ya ba jeep na bango PCR bakomota moya jeep na bango ba mabanga ba moyen ya minene na solution na mutu okokufa en tout cas population et tchesi bango bayaki banda tongo tiakaseri population ba tchesi bango botika tiakaseri oyo bozo sala bombrier population wole nini ye PCR na ndeko mobala yaki okumba mutuka bango bazaka na posa kaka ya kokangaka mituka ya kokangaka mituka mais mutuka o bani bakanga za mutuka ya ACC eza mutuka ya l'État OCC ya mutuka ya l'État ndeko mobala boyi ndende comme bala boyi abi jamais bokokanga mutuka ya muninga ya bino ya l'État peka ndeti bino jamais bokokanga yango eza posa po ekota na compagnie jamais bokokanga yango banani babambiko babandiko ba mabanga bino population to bango babandaki liboso bon population te zande bango sikoyo bango e bamoni population ba ololi bango pona ba mabe oyo bango bazo sala eleki trop e population ololi bango yango bango bamo babimisi basaki mabanga bandi ko beta ba mabanga ti ba misusu bazoki ba vite panzani ba tu misusu ba kimi donc epesima chambrula donc mal à l'aise na boulevard na libosa banque ba vite ya banque kutenga ke panza na chance ba soda na biso ya banque basaki académie sécurité malamu ya ngwana ngai vraiment na sepeli na journaliste ndengo ye komona makambo o salami tala ndeti voiture boy voiture papa bato bandeko bakolanda biso à travers le monde bakomona penza en live ezali eloko salami kaka sikoyo esalami pena sikoyo papa oya okoki koloba papa nanga okoki koloba par rapport ya koloba omema mo salami l'été go sala ngote o ba salu eza l'état batuka okosela ya mo pour eza république makambo boye bango mo ba luka makambo
datu maman esala moza maman camion ezape camion l'état mais et comme tindenge nini bobimisa mabanga na kata kamia ya jeep na sac ba mabanga belé c'est la police ba mi kuluna batu okosa police public ba makambu bango mo ba luka makambu police zo ba ndisi comprendre mais eza bien te ba bimisi ba mabanga na kata jeep ba mabanga minene ya minene yango bango ma population bambi biso yango na soki yango omo babeti mabanga koleka na kuluna mais eza bien po na ville na ville awa so ba mabanga eza awa wapi yango eso mbona mabanga eza oyo utu wapi utu pa na bango bango babimisi après population comme kozongisela bango population beti libanga te tozwango wapi tala no awa libanga tozwango wapi babimisi na mabanga mana ti bazo beta biso ba na ba papa ba tu bazokia na biso mono alors magam o président ba ngoke ba tu ba linga ba lukele magam ezaka ba tu mais azana pembe okokolo bani par rapport à ba tracasserie conseil nini to pe loko nini kosenga penza na gouvernement tracasserie o zo salama o eza mabe muna mudako molinga a profiter na ndenge na ye yake ne ba mona président mabe ba ba profiter na ndenge na bango mais tracasserie o président public fati na batu ne ba sala misala na ye bala ne no mamola na l'état ala na koto ne sala o ba sala eza bien te falaise la kuluna te mais ba soda l'état mutu ba sali ba marambo kuluna mabanga l'état mabanga ngo utap na jeep. Bonjour. Comment vous appelez? Fabien Serge Ndombe. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui vient de se passer maintenant? Bon, c'est déplorable. On voit les agents de l'ordre qui font le désordre. Ils sont en train de lapider le civil. Et vous voyez par vous-même, il y a deux pierres ici qui sortent de leur véhicule. Et on ne sait pas où on est. Ils sont de roulage ou oui, la police? De PCR, de policiers roulage. Bon, ce qui s'est passé, on ne sait même pas. Et juste la population a revendiqué. Et puis ils commencent à lapider le genre des honnêtes personnes jusqu'à casser le bien public comme ça. Et puis tout ça, ça sort dans leur véhicule. C'est pas normal. C'était vraiment quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi entre le chauffeur et PCR? Bon, ça, je ne sais pas parce que moi, je venais juste d'arriver. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai vu le jeu de pierre, comment il commençait à se lapider entre la population et le roulage. Bonjour papa. Bonjour. Votre réaction par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure? Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement déçu et désolé parce que normalement dans un état de droit, tout doit être ordonné. On ne peut pas commencer à tracasser les gens comme ça. Les véhicules là, c'était un véhicule de la société bien identifié. Ils ne pouvaient pas se comporter de cette manière-là. Nous devons être quand même civilisés. Et aussi se comporter comme vraiment des vrais citoyens, si on aime vraiment ce pays. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre PCR? C'est vous, le monsieur qui est le victime? Je suis victime parce que je suis agent de l'OCC, parce qu'ils voulaient prendre en otage la Jeep qui appartenait à notre département. On les a expliqué que non, si vous trouvez qu'il y a un problème avec ces véhicules-là, il fallait aller dans la structure qui est autorisée. Comme ça, vous posez des problèmes. Alors eux, ils voulaient nous brutaliser, et en nous brutalisant là, maintenant il y a eu de lance de pierres, voilà. La Jeep, c'est pour quelle société? OCC. Que demanderez-vous à toute personne qui vont te suivre à ce soir? Vous dites? Que demanderez-vous au gouvernement par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure? Oui, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. Nous devons respecter quand même les textes. S'il y a un véhicule qui pose problème, il y a moyen d'identifier les véhicules là, soit de prendre le numéro et suivre ça par après. Mais dans un tronçon comme ça, il y a des circulations. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit se comporter. C'est-à-dire que tout doit être ordonné quand même. On ne peut pas le faire de manière désordonnée comme ça. Merci beaucoup. Nabino Sobozuko, Libaro, on est à travers le monde, à travers Congo Impact News, la Mam Africa, Likamama Bele, Bosolo, Bona Bosolo, Toko Télémassé, Toko dénoncer les mal pour Zalimbo Kanabiso Nyon, Sotozali, n'a intérêt de défendre Badron Nabiso, à tout moment, tout le monde a droit de dire un mot pour son pays. Congo Nabiso, Congo Kipavita, il y a Kimbango, Congo il y a Motote, Congo il y a Laurent Désiré Kabila, Congo il y a Simo Kimbango, Likambo na Motote,
tolobaka tout passe tout cool soki oyo bokosala lelo bokobuka ngo ata lobi bana na bino ba génération ekoya bakobuka po oyo ezali mboka na biso surtout. Un grand merci na bino surtout, un grand merci à Simon Petolo Iswan à Londres, un grand merci à celui qu'on appelle mon vieux David Olito mingi mingi bo s'abonner na Congo Impact News soki Nzambe azongité très prochainement.